coucou la famille, coucou la famille, bon déjeuner de ce matin à l'hôtel. Voilà, bande ko nanga bo mona nga musika bo mona nga pe clarté hein. Boyo kaka son parce que chambre penza et un éclairage makasité. Voilà, donc bande ko nanga bo boye bina na ndakuté nazana libanda, voilà. Et on est comme ça moi vidéo oya mukie et puis nazo zonga pe. Voilà. Shalom, naba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika bisubino, bobo to bondeko, na kati mabota na bino, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte trop bien, voilà, donc voilà, naza moyen na sala ba mama kamo boye, mikolo boye, nous mona monanga kaka, ermo bo moninga, ermoko, na ndozoka ba vidéo baninga, toujours partager kaka, toujours c'est l'information. Alors, Tobi Bobo Tobondeko, dans des comme ça catholique, salam alaikum, dans des comme ça musulman, et puis tout tendance confondue. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte trop bien. Voilà. Bande konangai na ye mo muke na tongwa lelo, na oto la muka, na zo bongama pour na voilà fona na dégager na bimanotel na 11h. Alors, dans le but, non, laisse-moi aussi faire une petite vidéo pour na makambo eleki ya bukechu, hein. Je peux pas aussi rester calme, non, c'est pas vraiment bien parce que azali moko na biso tout ça la na YouTube, donc bukechu azali pe parmi bateau tout ça la na bango, alors notre chouchou de la presse quoi. Voilà bande konangai bukechu ayaki ayako ebisa biso ke kala mingi te bokomona bakobimisa takala nanga parce que ba ebisinga ki soki na continuer makambo nazo sala ba information pesaka tout bako bimisa mutakala na ye, alors asa ebisa ki biso et puis mutakala en tout cas moi j'ai mutunyo sazana mutakala hein, mutunyo sazana mutakala. Alors si c'était même que bakali bokechu na mwasi moko boye moi c'est mususu bazo sala na intimité wana tongé tout monde onde mususu mais o bo agresser bo tiki mutakala. Et ça non, et ça c'est ni chaud ni froid bande konangai. Quel que soit ndeni batu bazotia ba commentaire bamsou positif bamsou négatif bamsou penza otali papa mo botala libumu munene o ba benga kaye tonton azarlo kwa tantine mais azo c'est ka mutakala mais nazo comprendre mais ce ko yena libumu munene mkoba otike mutakala et ozala dégâts hein. Bande konanga. Alors bilo msou ba sekarate bilo msou bo epesaka leçon bomoni epesaka vraiment leçon yango bomona yango bolobaka bolobela mboka yo vani na wakati ndako na okimia ozo lia na ozo mela mais ozo tinda batu bolobela mboka aha biso nde to lobela mboka mais yo lali na yo ozo mela na yo après biso nde babimisa mutakala bande konanga webi batu nyonso balobela mboka même na kati ya Congo même libanda mboka bazobanga bakomi na sécurité parce que oh basali bokechu bako sala ngo pe ba journaliste mususu balobela politique et puis bakoki ko sala ngo pe biso pe ba journaliste biso pe ba youtubers ba tiktokers to ko pe suko ko sala ko landa blog parce que Congo landa ka eloko eza mabe. Donc au moins pe batu muso to sambisa yebe to ko tike mutakala. Bande konanga bomoni vidéo wana ezali monté te mais ezali coupé ba kati ba parti parce que na okaki batu muso bazolo yango bokecho ngazaki na kaleson te bande konanga bino bomonte ke ba kati vidéo wana ba scène mususu oyo basala ki eti ba bengi bilamba balongole ba kaleson. Est-ce que bokecho tambola mutakala bomoni ata pantalon bokecho vous comprenez? Ezali vidéo moko bakati ba parti bango ba sepeli ba coller ba kosakino abimana bana mike bakati wana basali boye ba place mususu biloko musuya mabe basala ki balakisi ya mote bande konanga eza bien te na yebisaka bino butu na moi kozala opposant ya likambu nyonso eza ennemi te ndenge to botama mutu na mutanga na makanisi na ye mutu na mutu azana ide na ye mutu na mutu azana monzi na yende tozalaka boy ndepe tozalaka boy so to tambola elo musu yozo mona ngo bleu pona namsu pe to tuna na biso te mais moninga musu azomona ngo rouge
na misu na eza rouge mais yo na misu na eza bleu et l'homme zo ko mona vert moninga mso zo mona noir et l'homme mso zo mona peut-être que non mais likambo il faut ça la maboye mais mutu mso zo ba non donc yo moko ko tozo kamwa zo ba oh mais eza ndenge nini bande konanga eza bongo il faut to accepter ka ba opposition baninga il faut to accepter ka ke toza ndenge moko te toko kokana te bande konanga toko zape binemi te po to ana même idée te yango no mona nga na lobake ezali pasi na biso bato to salaka na ba YouTube biso ba journaliste bato presse tozala ba camarades ezala kapasi parce que likambo ko kweya lelo même likambo bokechu bamsu pe bakoza na bango pour omoni alors si ko so boza ba camarades et que yaza pour yoza contre ton yo ko loba opopola boy mbamo bokomba binemi yango tolobake mutu na mutu asala musala na e esika azali asala ngo malamu soki tokuta na nzela topesa na kata mbote likambo bokecho eza likambo ya mabe makasi eza likambo ya ko encourager ata mukie te bande kona ngai mutakala c'est rien mais bakokai ko boma e ndenge bakangaki catch wana. Et puis, ceux qui vont tellement que batouana batinda qui bango ke bo beta yete, bo salaye ma bete, bo boma yete, mais bo ibilie ye kaka. Même i kacho bakanga ki ye, so bakanga ki ma vrai niembes. O ba bengi niembes pende bana chang. Ya, bo kecho alinga kanga mama suta te. Mama suta, hey! Mungo wana ke kende émotion angaka ko pe ko koya wana akocha ta koma mais basala ba izalaki pour moi que plan moko pena ba tindi penda bato et puis bato kaka balia kana bokechu bato ba ebinda ka bokechu bango kaka mutu bateka ki plan azala na balabala boye azala ka boye ba laleli ekuse ba futi bango journée presque mobimba bazaika ko rode kana ko pa bokechu ba moni epeninga kene ko sala basha babi okay tanga ko zonga ndesiko to yamba e eza mabe mutu asali likambo amiyebi mais soko za mutu a pouvoir yeba ke déclin na yo kozala shit ya mabe déclin na yo kozala shit moko ya mabe makasi parce que nidité eza malamu te oyo bimisi na miso bato so pona yo botama il fallait papa dona maman na obatika la mutakala do ya wana yeba kati na kamoka ndeni ba kongole bolinga soko pesa mutakala valeur te ozu mutakala na okangi otindi photo pa makamu na yo ozu mutakala na otie na réseaux sociaux olati ba string olati bilamba moko ndengi soki presque nu otie na réseaux sociaux alors que mutakala wana fois il faut la précieux parce que soki mukili mobimbo bozomona eza pona mutakala wana même Jésus o butu na moya Yesu aya na mutakala wana azalaka pe mutakala mais lelo oswali na mobali ya filmaka yo omona mobali yo na pa akamati azui a publier yo peuple congolais to lamuka to telema eza normal te nyoso tu ba opposant fo bazala na pouvoir nyoso même na France ba opposant bazali combien de gens ba finga Macron même ba mindele ba fingaka ba opposant ba fingaka so likambo esimba te même babunda kana kacha parlement parce que bazo luka likambo moko ezala bokejo afigi ndenge nini aza opposant ndenge nini yoza na pouvoir ou bien yoza célèbre olingi ba finga yode mais ko la célébrité même quand on sait la vidéo, combien de personnes vont finir dans le penga. Mais ceux qui ont dit que non, bah tu vas finir moi belé, n'a qu'un qui va commentaire pour nous amener la kimia, mais nous allons la tenir yal bani ko luka moko la bani ko finir bango, na bani ko luka ba email na bango, na bani ko kende gauche, na kena police, na baluki boye, mais vana nanda ko reste calme. Cause la célébrité, combien de gens va finir avec Bokechu pas insulté. Non ben ngai bande ko poser.
Bokecho pas à insulter bande konanga. Combien de gens babenga bafinga ka bokecho? Batwe bele bafinga bokecho. Nanya yebi amote. Mais est-ce que possible mon bokecho a porter mutu plainte? Obe bokecho sali plan moko boye mutu o photo tike mutakala. Ezaka obele révolution bande konanga. Bino mo bozo mona ke mboke ezo kene ma be makasi. Il faut que tu bazala o bala ki sape bato bazana pouvoir que mboke ezo tambola malamu te. Bande konanga. Oui alors. Très bien. Ok, non, ça l'émission, pas de souci, tout coûte. Voilà, bande konanga. Hein? Bolongo la makanisa ma bendenge wana. Comment bolingi bozana pouvoir, bolingi ba critique te, bolingi ba injure te, mais bino mo peso bolanto landi bino bato a pouvoir, même bato a IDPS ne bozana bo fingaka. Ba nani ba banda kozala kozala ba opposant na kati ya Congo wana. Eza bino bato a IDPS. Bo finga pe na tango Mobutu. Bo finga. Si ko pe komi tourna bino bo komi na pouvoir, bo accepter pe ba finga bino. Bo accepter pe ba loba na bino ki bozo tambola mabebi, bozo tambola malamu. Mais kozwa kozwa batu koko chaba moneti babinemi bobo mabango bocha ba poison bokeju nenga zawana fakeba. Même poison bako chela bato nyoso ba politique wana vina bango ekozala danger. Et puis ceux qui batikeli bino politique yango ezalaka ndenge bino bolingi bo salela population bako kufa. Il y aura toujours des injustices. Il faut toujours même il faut toujours maman la danos tala le likambo tambola boy, maman la danos isala boy, maman la danos tamozana caméra sala boy, maman la danos baluka boy. Il faut toujours batu bayaka roloba toujours. Maman la danos isala après dabilo kono nyoso belément zanango zala après. Naza comblé toutes les sagesses du monde quand même. Alors moi ce que je déplore, arrêtez esprit kuluna na kacha politique. Arrêtez cela na kacha ba religion. Arrêtez cela. Il faut éduquer les gens civisme. Il faut éduquer les gens. Tant que la dictature, tant que la démocratie. Donc il y a divergence des idées. Hein? Bah idées sont belées. Il faut accepter et le connaît sur Bamba yo. Alors tel oyo bazo reprocher yo, ça la examen de conscience. Ça la introspection ya vie na yo. Décortiquer vie na yo. Fais parler ta vie toi-même. Pour voir, oh, bazo reprocher là, est ça bien ou bien est ça ma bé. Qu'est-ce que je dois faire pour ma population? C'est ça. Zouatawana, chef de l'État, Zouatawana, premier ministre, Zouatawana, Yung Tozana, Ozosana gouvernement, Zouatawana. Yung Toyaka devant la population, comme Melabango quelque chose, comme Melabango qu'est-ce qui se soit, Zouatawana. Bande konanga tuana kacha poto aw. Batuana ata lelo lobi ba monente o ba agressé ki bokecho. Mais mutu oyo akomandita ki yango. Oyo asala ki yango aza abazalaka pe mayele te. Bazalaka toujours na batu oyo arobetela ni solo ou bien mutu amemela ki ekop. Et puis nzaba sala ka tu ba bebana na mutu wana. Tant ko ba ko bebana. Nde mutana ko bimisa ba audio botala ko tuyeyo mutame alobaki likamba bokechu bwe toza awa ko bima mutwana ko bima na ye parce que biloko ndengwana c'est difficile au sala ngoyo moko surtout so oza muto yebani so par exemple toloba oza chef de l'état oza ministre oza est-ce que toi tu vas faire ça toi-même
Tu dois chercher quelqu'un, tu vas chercher un Congolais, tu vas chercher les gens. Est-ce que tu connais les Ndibou? Tu connais les gens qui peuvent agresser Boketu? Tu connais comme ça. Tout ça, quand tu dis ça, bazo enregistré yo. Bato yo c'est na bango copie. Tika na bango libela. Kangama na bango, koma moumbu na bango. Oyoka, bomona ki sangrate. Ndenga comme ça ki maman Denise. Pesa autant, na kobimisa ba audio. Pesa autant, na kobimisa ba audio. Yango il faut faire attention. Et c'est difficile à ça la likamo mabe. Il faut toujours ba comme mi balemi sa tu mine ale bato na ba appuyer ndem bato na ba ke ko lukela esko bato. Et to ebi bandi bu moko boy. E boy, pour la mbongo zo circuler na maboko na bango. Bazana do ko sala nyuso balingi. Mais c'est regrettable. Si c'est comme ça, restez dans vos maisons. Il ne faut pas être célèbre. Il ne faut même pas être président. Il ne faut rien du tout si tu n'acceptes pas des critiques. Même ils sont commis on y a critiqué kobala te. Même na libala mobali na yo ko critiquer yo. Moi si na yo ko critiquer yo. Bandi ko bolimbisi bomona nga musika bomona nga trop noir penza hôtel awa batie na bango mine d'éclairage te. Batie ba mine na mo penza sentimental. Ya pongi voilà. Bino mo botala ba mine. Dieu soye awakanga bondo do kitoko apelengi posa ozonga kute posa lala nanga lisusu bozo comprendre bandeko nanga. Oh mais non, Congo, peuple congolais, peuple à l'olendo alingi critique te bozo ka bolaksi mutakala bokecho. Et ça lui pénible. Boutakala mo pesa ma bête. Et ça ma bête ça mutakala normal. Ya mo mobali normal. Naza siku tu base bele balobi enzambe mama suta zoka biloko moto penza. Batu baluli bokechu okoma na basi mama suta keba. Mama Bruxelles. Babi nzambe na acha bokechu na bokechu mtakoma libumune ebota na libumu keza indeni busene bile lokote botindi kutu batu balula ngo lisusu mama botindi ba chikiche bokechu sikwa ta ba jeune fille ache bango lito ba ondima mutu kutu bazokanga kachi me kuna na seso tele eba kotanga zaka normal Gabi me siko bokechu azokende wapi na érection ya bo vanda na bino bo sele lokote chizingu chizero bande kunanga baluba chizero tukunyata bino lokola bakayasi bozo linga bo bimisa guerre entre baluba na bangala siko bo mwande ba pepe muluba baza makasi te batwana tant que le bas ben qui va ça la haine oui oh bien vous savez bon moi on est ici boto kanga pena misu likambone ko uta na région ni likambo sel bokechu bokati bangala mtu bako sale bongo ni ba Kongo ni batabandundu ezaka kabino bakanyasi bo changer ya bo sepela na pouvoir na bino ezata na bino. Même natanga mobutu to mona makamba boite matanga raiste so bolingi pe mutu te opposant pose la boka ngai bo na prison so bo boma mais ko longole mutakala aroti koloba boyebi célébrité ni bo pesi boyebi basi combien ba kolinga ba mitakale bima ya ba soki ya ba héritier elelo ya ba Michel oyo ayembaka bayembaka ti lelo mitakale bima ya papi mboma chilelo azana réseaux sociaux bon c'est qui demoka buzoba eza humiliation te peuple akene ko humilier pona mutakala bon so okena pas d'orgueil to tika la mitakala bon c'est lelo moko te o azoki idée oyo ozuluka ida pamba yonde mutu okosambwa potam ojo ne kobima o yonde mutu okosambwa et puis yo moko ndoko mona ke olobai elo ni puni nyango etinenga kala mingi te mutu asala ki complot wana aomona na nae kongola bomba ne sécurité ok
Voilà. Donc, bande konangai, na bandi okomana na suka. C'était ça vraiment apport nanga pour naïf sa peuple qui arrêtez ça. Opposant azali ennemi na yote. Mais azo sepela na ba idée na yote. Yope yokaye, yeba yokayo. Donc, pour na bonne marche ya mboka, bonne marche ya ba vie na biso. OK? Mobile non pas cause opposant na yo, moi c'est non pas comme opposante na yo, ce ba idée na yo za ki to côté. Voilà. Tika biloko pamba pamba wana, so ibo opposant bazali soute, baboke tu batiki, baso batiki, mboka ne kokoma ni. Bazolo bakutu mboka eza déjà poubelle. Bosko sko batiki mboka Congo kokoma ndene. Mboka ni ezanga ba opposant. Mboka ni ba finga raté. Même ana poto ba fingaka. Même partout ba fingaka. Toujours encourager ma finga té. Mais to muta mafute matché na mutu. Alinga c'est déchaîné. Il faut se déchaîner. Il est libre de dire ce qu'il veut. L'essentiel qui limite ya makambo ezala kaka. Binosko bo dépasser limite. Bino boza bino côté. So bo ketcha fingi bino pe bo finga eti. Bino bana bino côté bwana makaste. Oh bino bo salele ki na ofinga. Do boza ba lâche. Muto fingi ya fingi ya. A décortiquer, il faut décortiquer. Tout tembo la bongo. Mais ça, qui ont fingi yo se gozo kokate, olingo la ksabatosa mo santu, oki ko bomba na sima bandibu, ba emilie ba longola ye mtakala. Bandibu za passe. Et là qu'on a sepeli nango pa boketu ezanini. Boketu pe nzamba pambola yo. Bandeko, non. Boketu aza papa. Boketu aza responsable. Ah, c'est que tel la papa responsable. Ba papa, papier génique, babilo kwanda kuboke chazo somba. Oyo batate mbele basala kate. Ayaka nanda ku maboko pamba. Eloko te mazo senga pe pesa ndaboye na minene me bokechu azoke na ndaku bana bokechu bakole me bokechu azoke ne pa mama suta tele babiloko na ye azokota na mona ndaku. Non papa, bokechu aza responsable. Bokechu atangisa bana oyo ba même ba président de la république ebele batangisa bana na lokwa bokechu atangisa te. Bokechu bakangi catch. Bokechu agangi te mama kufate agangi mama suta azobenga mama mwasi na ye mama qui grâce et le bas chef ifongi mama suta na yoki motema na bi yoka bol yoka libala bosembo mama suta pa ozali nzamba pambola yo penza asambela ka solo mbala moko mama suta yoki. Bokecho ganga kyo katika ngi makasi ndeni. Menzambe aseli ki mungongo wana kota tieka mama suta na bato quartier babimi batona bakimi. Yo sikoso ezaki yo linga oganga nani. Yo kotala base bele. Tioko bossa na bakandi okati mwasa ndako komine Marguerite obanyo ganga Jeanne oyate bako boma yo wana. Ba papa boza fidèle kwa Bokecho. Asalaka banzonzingi na ye mipona lelo iye obena ate mama suta patience et futaka bandeko patience et futaka mama suta mobali vedette alala mabe bino mope bo monite Bokechu paza aza moto kota se moto tala Bokechu ba quiz ya moi c'est kosati Bokechu ya bazanga na nzoto bike bandeko na ngai bandeko agango be mama suta ya mbangu nini na mobile na ngali banda me yo muto butu mo ekota ka TikTok on vandela ka TikTok soki ezaki mobile no baganga bon yo linga boyoka yo no baby loko na matoi atoza na ndako kaka be écouteur encore banda ba sombelo o katana ndambo wana mama yo kaka be écouteur soki ezalaki yo TikTok yo Facebook ba mokuna kaka koganga ko mata ozoloba soki mobile donc tu bakacha ki ebongo olinga boyoka
c'est pas nga ba boma et ba zwi nzete ba kotie na sima mibali. Yo ndo tala ngai. Oh, qui va sur YouTube? Bah YouTube wana te. Biso to komaka na TikTok. Boko kota TikTok wana ti. 4 heures de temps, 5 heures de temps. Biloko aleka kala. Wana ba vi na biso kala ya passé. Yango yo osala ngo siko na TikTok. Yo mama mukolo boloko ngai. So isko mobali na on tazaki en danger. Yo na TikTok, yo na écouteur. Nazo yo kaka banzembo ngana oyo kaka mama olinga okuta mobile no akufi tala mama suta kaka vandi na ekimia ba bokecho agangi kaka mama suta bimimba moko batona so bakaya. Vous comprendre, la femme soit prudente. OK, tant qu'on dit que la femme bâtit sa maison, il faut penser au tonganda kwana kitoko. OK, ndako ezato cha bakiti ocha boité faut en avoir conscience ozana ba qualité d'une bonne mère ngato na sabino babi bali ona bazala bana na biso bo mote bokecho abengi mama yo benga mwasi nona yo zaka ko swani saka mwasi na yo kanzo bokecho baswana kina mwasi na ye ayike mwasi na ganga ki bokecho agangi dem so mwasi nga bimate alongela nga kuna aucho finga nga mais tala bokecho toujours atika kinda kuna ye kimia akesomba biloko azoya nango tanga gangi ka mama suta bimimba moko baniso papa batona baseni bakimi yangwana bokecho nengo zawana il faut senga na police. Faut yo banotamwa na ba arme za munduki te toza biloko musuboye soko zanango batu ya pembe nao oseka kiki ofinia okabo pas on neutraliser bango ba muscle biloko abongo faut bokecho banotambola nao. Alors bokecho kotika te kotisa plainte wana bango mo bamona et puis bokecho za combattant oya yebani donc abundela kapena mboka na ndenge na ye na niveau d'étude na ye aza ko bunda. Alors bande konangai tout soutenir chouchou de la presse. Un mot na biso nyo surtout ba youtubeur na ba youtubeuse ba tiktokers soutien pour na bokechu to boy biloko wana et se répéter les sous mutu wana faza la pinu il faut yebana ba audio na ye ba plan na ye faut bima et puis dans autres sabino ekobima. Ata na nzela nanga oyo ekobima ba obenga nga mama dano style yango ekobima like vidéo partager bande kona komi na suka en tout cas ba bonne journée bisika bizubino ba o bazo kine musala ba en tout cas ba bon service voilà ezape congé semaine à congé bato bazana banda kulukwa biso bo mois congé voilà moi santé eza moi keba wana monda ko en tout cas nzambe a mona bino. Alors ceux qui na mboka oyoyo soki na bwaki Schengen mulongo umela kwa Schengen mulongo na kati ya na mboka ken piana na mons umela di et puis Willy Lubokolo mwana Liège mwana 4 minutes oyo azo staffé na Kinshasa na Matadi Willy Lubokolo yo bongo na kati ya kina en tout cas umela. Voilà, ce qui peut te montrer Willy Lubokolo à Poinité, Azana Yana et Moko très beau, très beau, les chouchous de la famille quoi, Anderson Lubokolo, Nakati Allemagne, voilà, Kamata bisous, c'est la famille, voilà, c'est la famille, comme un gros bisou, Nababan Zagnon surtout, Bissika Bozali, des gros bisous à vous. Voilà, je suis venu, voilà, vous présenter en tout cas mon émission, juste pour soutenir notre frère qui Bokechu, voilà. Bambo Tebele na bino sobolinganga, Mame Emilia, voilà. Des gros bisous à toi aussi. Botika la malamu. Bisous à tous mes abonnés. Vraiment la lingi bino mingi bozala bien. Soy bozo mona monanga na osala mingi mi bémission te. Donc bobangate dans peu de temps stabilité au quota. Et puis je vais recommencer mes émissions de tous les jours. Botika la malam,
acceptez-moi comme ça, la lumière moko un peu compliquée, quoi. Voilà. Donc, je suis là, votre Maman Leki, la Danoise. Coucou la famille. Coucou. Nous soutenons Boketua Yambo. Voilà. À bon attendant, Sali. Bisous. Bye bye.